Bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez. Vraiment, tolinga bino mingi kandenge bino pe bolinga biso mingi. Ba epe bolinga biso te. En tout cas, biso tolinga bino bo s'abonner, bo liker, bo partager. Lelo to koloba affaire ya bana wengi. Affaire ya bana wengi ko kende na niveau nini. Oui, ensemble des rois de la forêt a obéta le 15 février 2025 na Arena de Paris. Concert wane ke le kandinge nini ba se préparer ndinge nini. Est-ce que ba sold out is déjà tonanoté et toyo ka Sankara de Kuta oyo aza porte-parole domestique riche ndinge mo waloba oyo aeko talisa biso sur ba sold out ba billet silito ezananu oyo auti ko sala émission na ye na migenyema aotalisa biso vraiment makambo ebele sur wenge oyo biso toyeba te et sur ba polémique surtout polémique ekoleka affaire à mafinga affaire à boye boye en tout cas tokolanda Sankara de Kuta ndenge aye kotalisa biso makambo ebele sur musique na biso sur musique congolaise sur musique ya bana wenge ndenge bazalaka et tokoyeba soki vraiment bango nyonso bazala na concert oyo weranso na kobeta le 25 et le 15 février 2025 na kati ya Paris et tobosana te Félix wazi kwa pe akobeta samedi le 14 décembre na Adidas Arena. En tout cas la famille tokende to soutenir ba musicien na biso musique ezongi elengi musique pinza non yango ba oba reconnaissant ba féliciter ba wera wana ba féliciter ba fali parce que grâce na bango ba héritier wana grâce na bango ba bundiki lelo musique to mona ezonga na terrain ndenge to mona wana et voilà bandeko tokoyoka vraiment Sankara de Kuta sur affaire ya wenge, affaire ya bana oyo weranso na bimisa et sur qu'impolitesse ya bato ndenge YouTube o tokomona makambo ndenge kotambola. Donc sans plus tarder bandeko na ngai bo like bo partager tolanda ndeko na biso Sankara de Kuta vraiment ekosala biso super bien. Like, partager par commentaire ekosala biso bien. Voilà. Wera sona tikala za jamais na ranki na misien moko ya Congo. Kochako to babeti na wengete. Na misien mo ya Congo. Wera tikala za na problème te. Problème na biso na musique a lelo nde na beteleza na mipepe ya ba entourage ya ba misien. Ya na mipepe ya ba bato ba journaliste bo komi na ba tendance ba parti pris bolongo milieu du village. Ya na mipepe ya ba youtuber ba mission ba na ba jeune. Mais ba ko beta suste. Musique na bange komi ba émission na bino bangonde ba koma oya ba vivre kana ba le passé tant tozalaka Sankara so aleki na leki mais sikoyo disque neza nini concert ba sala ngo pe kimite za na ngwa o ba wera pe ba beta kala o ba obeta susu wera beta ki déjà lelo esusu arena do papa na bino asa su makambu susu o bino fa yebo bando sala parce que bo ba jeune makile zali do wera aza bon terme na misenyoso ngaza neza na misemota o leka bandelo ba ngai na pom na wera non ya monique wera son problème na ezala rara ndenge nini ba américain ba ko sentir que na Congo musique existaka ndenge nini ba ivoirien ba ko comprendre ndenge ni ba nigérien problème na ndango wana mais lelo en tout cas soki lelo ndena lo ba une émission moko que chef de l'état par exemple Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abige non na besoin mise moko azwa ba mise nyonso to sala projet oyo a utiliser ga wera po communication o wapi po communication ba faire recherche de poule toaki na ba Jani, toaki na ba Lacoste, toaki na ba Serge Mabiala, toaki na ba JDT Molope, toaki na ba Babindombe, na animation toaki na Bill Clinton, toaki na Seleo. Siko ngate mutu na ko wanga na histoire, ou bien ngate mutu na ko ya ko expliquer bino, bo monaki bozalaki. Siko ngane na boye na ko ya ko changer histoire te baza bato yo, ba travailler danger, ba na ba tala bourré de tala, ba tu ba travailler danger, ba marquer pa époque. Siko ngana ya na lobana déformer lo oni. Po ba lobby onde awa na mboko ezala na oka migile nega question na lobby mais ba lobby ezana ngote po na ndenga logique de choses ko wanga na batute na ko wanga na musala selo ya salaki na maison na ko wanga na musala bila salaki e biso to bandio kitana ko wanga na ba brigade Sarbati na ko wanga na ba roi David de Mukuse na ko wanga na ba kene ezana bate ba lobby sopota
Bate bele tona ba animateur ebele lelo to komi na ba roi sabo to komi na ba Jamaïque. Biso wanga na ba tuté. Biso to bato to koloba. Donc nengo mona ke to kondime Richie Watanabe oui parce que Richie Watanabe il faisait partie ya orchestre na biso marqué époque na et puis ça muto tant ba balongwa ga umela ki pe suna biso susu. Mais rien n'empêche que ba déplique bazalagi. To arrive na ba nani ba Fabrigaz maestro to arrive na ba Robinho mutasala vocal moko melelo ko leader. Pour nani na utaki na formation bien biso wanga na bana te. Bimisa bane belé a pas papa Luambo Makiadi. A pas avec na biso personnel papa Wemba. Lelo to chaba wera sol wada forêt parce que bato belé boye pe na musique ba bimisi batute. On a beaucoup de stériles musicalement. Et puis wera son na beta musique chirurgie esthétique te. Wera son na beta musique naturellement. O pena ke muta ki pena ta la musique live ya pasia. Parce que wera na live lelo nde fa na photo jaune na beta lote na legi wera na live. Si na ezate pas l'équipe basinyo so moyebi pourquoi la moi sina. Si ko ba copine nyonso za na bango za ba stage te on a loba. Tout aza vivant. Kazwa ku moko ya babolingo faut ko féliciter. Ko ba te belé ba koka choc te ba musu ba kufa. Ba musu pe lelo na minute ba peta ba plan. Mais biso to mona pe sankara de kuta peta ne planter. Apema na être tranquille. Nga so moninga na mama ba na ngande to fanda nde to koze ba master. Pona ni respect wana. Mutabote leo bana mi sato. Mutabote la ta mwana moko. Faut respecter basia. Donc c'est ça le problème. Ya moni ke lelo na minute yo il faut to sabatutu bana ba couple bo batela ba couple na bino. C'est très important. Wate. Ni mal rola wera na musique a Congo na monate. Mais ça dit wera lelo na makambo asala. Yo beta makambo plainte. Obani plainte ko dévier na plainte lelo wera makambo asala muto asala ngwazate muto pasali yango te. Wera son wala forêt. Et puis son abandio zonga siko na ndenga logique des choses. Lelo wera sonde topé ma awa. Toro ya te na fauteuil jaune na bando expliquer bino ngana na nini ngana na nimote. Oye batu kombe ka toro kana na poto to fani ngana. Oye na mema batu kombe na poto. Compter batu ba ko mata ba 37 et demi. Pona mema na mbo na bi vol mona ya na kanisha tikala. Ba 37 et demi. Siko makamba ba mapangu toro ya te batu musuba otala biso to bandolo banga kunde na abwita. Sankara de kuta rien à prouver. Nga lelo na minute na ba no expliquer bino na sa bango loko moko batukala. Biso bana poto to kana testament na biso. Osombanda ko te. Mes enfants, je vous ai laissé l'Europe. Okufioke. Ba tikal na bango na France na bango. Oza besoin ndakuté. Et puis na yesu na makambo ndako. Ndeto za rabo, oza millionnaire, oza ni biso tout on to kufa to ana biso tout okoma ba propriétaire. Polibulu. Biso to oza la locataire, oza propriétaire to kendika na bord moi 10 000. Vanité de vanité. Mais bah oh bazu bandako félicitations. Oh pe bazu te félicitations. Tolo ba makambo eza musique. Mais c'est eza nango pe bien mutako ya pe na ninga matalana abando sola pe makambo bandako ne. Neti ngani na pe miawa na bandako ngana somba. Mais naza na besoin ya ko betela ba tuté. Lelo mère na biso a locataire te. Mère na biso propriétaire moi bimi bo fotité azate. Et puis lelo mère na biso atikala ka ye moko. Pour batutu ba vida. Personne grand frère n'a pas fait. Donc pour vous dire que nani ndetoza awa lelo wera son mututu aleka na maison mère a profita. Or le babena profita te c'est que yo mozaï mayele te économie. Po ba te belé ba zo ba mbongo au mona que toza le seul orchestre qui to fanda ki ba faire ba somba bandaku. Ba jidete ba somba bandaku, ba bil ba somba bandaku, ba seleo ba somba bandaku. Banani susu, ba héritier ba sombi bandaku. Le seul orchestre, bobeta un orchestre mutu bosomi bandako. Na salamate na musique à Congo. Na musique à Congo, même si to bossa na ba valeur a wera. Te gypsum na somba na